eza sur patience. Le moko bomona ki ne bandeli na biso te kino to komi na suka kala ke to zokata na biso. Kala ke to zokata na biso Yesu aza nzambe aza elonga aza bikamo aza mokonzi. Bao nyonso tu batalelaka ye bien aimé bayokisa masoni te. Bao nyonso batiaka nzambe na lola na première pas. Na première position. Liboso ya bomoi na bango liboso na nyonso. Bien aimé bayokisa masoni te. Bayokisa masoni te. Na pusani pembeni ya bayenge bene pona yebisa bino ke sois patient ma sœur, sois patient mon frère. Jésus-Christ revient bientôt. Atakutu bolamu oyo zo sala lelo bien aimé yo lieli yango te to yo okukeli yango te na moment oyo tozo vivre na mokili. Mais yeba ke bolamu bien aimé kolo eso abosa na kangote. Bolamu nzambe alola atika kango kende en 20. Bolamu nzambe akoma kango pe abomba kango quelque part. Tango yo zo sala malamu eza lokola mutu oyo azokende kobombisa mbongo na ye na banki. Tango yo za na mbongo na banki bien aimé atako kolala pongi akimi oyebiki ya quelque part na banki moko songolo pakala na BNP, na banki moko songolo pakala na Poste, na banki moko songolo pakala na LCL, na Société Générale, ngai na Crédit Lyonnais, na bomba mbongo na nga moko onta, leti bandeko na biso bazalaka na Afrique, akoloba ke na boutique boye to na banki boye, na yeba ke koboko bwakisa carte na nga na bomba ka mbongo, lelo soke kweli nga lelo nazali na moi quelque chose, oh nga na koyeko kende ko bimisa quelque part. Poete me esalela ngai likambu songolo pakala. Ezala bandeko ebele oyo basalaka bolamu to basala bolamu to bazo sala bolamu lelo balembi alobi ke na kosala bolamu te pamba te na kosala bolamu te parce que batu bazongisela kanga te na kosala bolamu te po na lembi na kosala bolamu te po soki tango nyonso na kosala bolamu na yeba kozwa merci na retour te yango na lingi na fortifier mutu moko oyo asalaka malamu na yebisa yo bien aimé dans le Seigneur atake moto azongiseli yo te atakutu moto bien aimé akanisi bolamu yo salaki te atakutu moto azongiseli yo mabe ne sika ya malamu yebake yo si osiaki osi opozaki acte moko oyo etikali déjà éclairage liboso ya nzambe oyo eza déjà marqué na buku ya nzambe quelque part un jour nzambe akokanisa bolamu oyo yo osalaki totali bomoi. Ya bien aimé na biso Tabita Bible zoye bisa biso lobi ke bien aimé na biso Tabita asalaka bolamu na ba mama na bandeko ya quartier ya zinga sika oye azalaki bien aimé banai ko tongela bango bilamba e mokolo liwa ebeta ki porte na ndaku ya Tabita Bible yebisinga na yo lobi ete ba mama baboya ki Tabita kufa liwa wana batu nyonso balelaki babimisaki bilamba batombolaki balobaki bolamu ya Tabita o Tabita salaki bango babimisaki bilamba o Tabita tongela bango batalisaki yango liboso na nzambe pi lola efungwamaki na faveur ya Tabita yango na yeko yebisa Tabita moko lelo yozo sala bolamu na domaine moko songolo pakala ne crains pas na domaine moko songolo pakala kolela te na domaine moko songolo pakala na yebiso ke Yesu Masiya yebi yo alingi yo yo oyo za soki pe kaka moko ozolanda nga na tango partager message oyo bien aimé na dans le Seigneur yebisa mokili mumbaba yebake bolamu epolaka te bolamu bien aimé epolaka te bolamu epolaka te tozalaka mingi te ba banki ya kobomba mabe tozalaka mingi ba banki ya kobomba bolamu ya koyeba ko se souvenir na malamu ata ko likambe ko ya na ko pesa exemple ata na ki amitié ata na libala songolo pakala je sais pas ata na relation moko boye ami moko boye mabe koki koya il faut mabe ya parce que toza batu malamu pe kozanga te il faut malamu ezala parce que toza batu ndenge to vivre na mokili tozaka na deux aspect ya malamu pe aspect ya mabe mais Bible zoye bisabiso lobi derrière chaque acte il y a un esprit bien aimé dans le Seigneur soki acte moko ya malamu to bolamu moko esalami na vie ya mwana nzambe moko songolo pakala
yeba ke derrière ya bolamu wana bien aimé nzambe mutu aza na sima soki mabe moko boye ezosala mo répéter na bomoi na yo yeba ke na derrière mabe wana ekoki kozala pe diable mutu akoki kozala na sima wana mais mabe mususu pe koki kozala pe nzambe pe mutu pe koki kozala na sima na lingi ke likambo wana ekombela yo po ete yo talela kaka ye po mona ke au secours de l'homme n'est que vanité. C'est pour cela bien aimé dans toutes choses yango Bible ça biso frère que to rendre toujours gloire au Seigneur to yebisaka toujours nzambe zwa lokumu na toutes choses autres de ko sala eloko alibose sengeli nini bien aimé totalela nzambe tobelela nzambe na ba projet na biso na makamuni so totoli ko sala pote soki lelo mabe telemi na porte na ndako na yo soki lelo problème ye na porte ya ndako na yo yoko belela susu yesu koloba ete nzambe talanga imwana na yo na talisaki yo programme oyo na talisaki yo projet oyo na talisaki yo nzela oyo yambo ete ngai na kota yango na talisaki yo o répondaki nga ou o répondaki nga te mais na présentaki déjà requête nanga na se na makolo na yo yaka na au secours na bon moinange puis nzambe azanzambe o abosa na kate ako se souvenir na jour yo salaki requête wana oyo baki ko kidisa prière wana na se na makolo na ye na ko ebisa ndeko moko zala vraiment patient zala patient muninga wa bali lelo yeba ke l'épargne circule encore yo pe lobi tourna yo ekozala muninga wa bongi lelo azul lelo atambola mituka tambola ba avion atongi banda kwa sombi mapangu par-ci par-là yeba ke wana ezaki oyo pake nzambe abombela ki ya yo pe koya esengeli tozala patient soki tokozala patient te bene tokozala na le contraire ya patient le contraire ya patient ezani ni bene me ezako brûler ba fait ya kozanga patiente na bon moina yo ya kozanga patiente na bon moina bene mais patiente toi l'épargne circule encore Jésus Christ makoleza na nzela kozwelo komoko te ke pozwa kaka po batu ba mona ke yo zui kozwa li pamboli moko te boye pozwa kaka po te mokile mona ke ngana pambolami kosimbe loko moko te boye po simba kaka po batu ba mona ke inale maboko na ya zane loko kozwa mobali moko boye te ke pozwa kaka baloba ke ya bali kaka mena kati ya réalité ya libala yango bolingo ezate ba misusu pe babandaki na bolingo bien aimé bakoki pe bakomi pe na katikati bakomi pe na katikati bolingo pe ezate mais bolingo pe sili to bolingo pe elembi to bolingo pe tiki bango eloko nini toko sala tango biso bana na nzambe tokomaka na point wana tokendeka na se na makolo na nzambe oyo nyonso tu naza nango bien aimé to oyo nyonso tu yo za nango eza kaka lipamboli oyo euti epai ya nzambe nzambe ye moko tanga azoka lipamboli na ye bien aimé apesi na maboko ya mutu nzambe ye moko kaka aza na réparation ya eloko oyo apesi yo eloko nzambe apesi yo réparation nango bien aimé na bandeli ezaka ke pa nzambe réparation nango eza ya pa ya tata te eza pa ya yaya te eza pa ya leki te eza pa ya noko te yo mutu olingi kokotisa banoko bayaya baleki bamama na baproblème na yo yeba ke lipamboli na yo bien aimé soki euti epai ya nzambe kaka nzambe nde mutu akoyeba koyeba ko réparer likambo na yo yango tango nyonso tu bien aimé toyebaka kokima katolo na se na makolo na Yesu masiya tokende ko expliquer ye ba problème na yo elobi te ke ngai mutu na zwingolu na tongo ya lelo ngai mutu na zwingolu na tango ye bien aimé pote na ya memela oli loba na nzambe elobi ete ke nga na za na ba problème te oui bien aimé j'ai aussi des problèmes moi aussi ma famille aussi a des soucis mais to salaka nini bien aimé pote to surmonter yango to kima kaka na se na makolo na nzambe to bomba makaka na se na makolo na nzambe na eko benga mwana na nzambe moko na eko benga molimo moko na eko benga mwana na nzambe moko zala connecté na nga na pokwa na lelo bien aimé yeba que Jésus t'aime. Jésus Christ il est le chemin et la vie. Sans Jésus nous ne sommes rien. Sans Jésus nous ne pouvons rien faire. Jésus revient bientôt. Soyez patients, soyons patients, nous soyons patients. Tous à la patient, patient, na sena makolo na nzambe. L'épargne circule encore. Yesu Masia nana lobi dernière montée. Les sifflets bien-aimé, yasuka, ezana monoko na nzambe. Nzambe nde mutako siffler pote match esila. Pona ngai, moi etelemi. Pona ana, moi etelemi.
lokola Josué bandeko watelemisaki moi. Titango bitumba na ngai ekosila, wana nde moi na ngai ekotambola, wana nde moi na ngai ekotambola, pona ngai moi etelemi, pona saba moi etelemi, lokola Josué bandeko watelemisaki moi. Titango bitumba ya ana ekosila, wana nde moi na ngai ekotambola, wana nde moi na ngai ekotambola. Bien aimé koto, ata eleki elingai ye, ata basundoli ngai ye, nakobanga na ngai eloko te, po apona ngai azali na bomoi ye. Oya benga ngai hayebinga malamu we, nakobanga te, ngai nakobanga te, nakolenga te, ngai nakolanga te, nakobanga nanga te mokili oyo. Yesu moto te na se akobangisa ngai, pona yebi oyo azakati nanga, aleki biloko nyonso na se na nguya, kolemba nzoto te moninga, kobanga banga te moninga, tozali kokima mbangu na montre ya Nzambe, kasi na montre ya bato ya mokili te. Ezali lokola sifle tokobeta na tere, moto na moto akoki pe kozala na sifle na ye, kasi sifle oyo bato batielaka miso ezali sifle ya libitre oyo aza na kati ya terrain. Soki a siffle te, mati ekosila te o. Soki a lobi te, mati ekosila te o. Alibitra bomoi na yo, se Yesu mwana na Nzambe. Yende ayebi tango nini pasi ekosila, yende ayebi tango nini probleme wane ekosila, yende ayebi tango nini resultat ya libala wane ekobonga, yende ayebi tango nini kosuka na bana ekobonga, babengi yo ekomba, balobi obota kato mela bilangi, balobi babwaka mbongo na bango pamba, balobi basalaki erreur po babalaki yo, balobi basalaki erreur po bavandisi yo na kiti wana, balobi basalaki erreur po basutenaki yo, babosani yo bolamu nyonso sala na bomo ina bango, babosani ba intervention nyonso bene metongo midi poko ya nango na bomo ina yo, na bomo ina bango. Papa maman ne craint rien, papa maman ne craint rien, zala toujours comme Abakouk, vanda na porte na yo, vanda na kiti na yo, mokondi akokanisa yo, mokondi ako se souvenir na yo, mokolo mokondi ako se souvenir na yo, yo komona pole, mokolo mokondi ako se souvenir na yo, yo komona mwinda, mokolo mokondi ako se souvenir na yo, yo komona bolamu na Nzambe. Sois patient, bien-aimé dans le Seigneur. Sois patiente, ma sœur. Vanda kaka, bien-aimé. Luka Nzambe, explique Nzambe nde ba problème na yo. Explique Nzambe ma problème na yo. Kende kotika bakambu na yo na sie na makolo na nkolo Yesu. Yende mutu aza na siffle na monoko na ye. Yende mutu aza na dernier mot. Oyo ya koki koloba pe nyonso etelema. Yende mutu aza na siffle kanga moi. Atelemisa mwinda. Atelemisa mbrula pardon. Joshua belela nkolo ayoka, Eli belela moto ekita. Ngai na yo tozana nature moko na Eli na Joshua bien-aimé. Tozala kaka na kondima. Tozala na kondima, reste dans ta poste. Reste dans ton poste bien-aimé. Reste dans ton position, dans ta position, reste toujours ferme. Reste toujours ferme. Kondima na yo etangwa te bien-aimé, poche na biloko ya mokili tout passera. Nyonso tozo simba tozo zwe koleka, kasi liloba na Nzambe kotika la seko. Robo shaka ya baba, nazanga nyonso kasi nazanga Yesu te. Nazanga nyonso kasi nazanga Yesu te. Mobali aboya nga nazanga Yesu te. Bana batika nga nazanga Yesu te. Famille bwaka nga nazanga Yesu te. Baninga ba renoncer na nga menga nazanga Yesu te. Poete Yesu aza remplacer ya batu nyonso. Ya koki ko remplacer batu nyonso tuona bakoza lo tout autour na yo. Nekende wapi? Soki na Yesu te bien-aimé toko kende wapi?
tokokende wapi? Bolamu nde sengele ke ganga ka bien aimé. Bolamu sengele ganga. Garde silence, l'Éternel va combattre pour toi. Yo muto yebi ete loko wana baza ko accuser yo. O salue loko te. Oza innocent, sois calme. L'Éternel combattra pour toi. Il se lèvera les derniers. Il se lèvera les derniers. Ako bimi sa vérité. Po ete ya za vérité. Ako tombo la bien-aimé pembe. Ya maboko na yo ti likolo mokili komona ke ozalaki innocente. Ko lela te bien-aimé. Ko explique te po te Bible bi bana na nzambe ba explique kate. Batela kimia mokonzi azako ya. Batela kimia atalaka motema. Yesu atalaka motema. Na tango lelo mokile komi olobal gauche droite. Bakomi kotalisa biso na esika okutu Yesu azotala te. Bakomi koluka komonisa biso na esika okutu nzambe kutu azomona te, azokipe kutu te. Yesu atalaka motema. Est-ce qu'à l'intérieur de toi il y a quoi? Il y a la lumière ou les ténèbres? Motema na yo na kati ya motema no ya nini na kati kuna. Soki motema na yo eza pembe, atalaka motema Yesu. Ako justifier yo selon motema na yo. Ako justifier yo selon misala na yo. Atalaka motema. Tika nkolo Yesu abatela biso. Tika kolo Yesu abomba biso. Tika Yesu Masia avandisa biso na se na makolo na epote ya Nzambe. To umela ya solo na se na makolo na Yesu Masia. Hier, j'ai parlé avec un ami. To solo la kameto ebani vraiment ba église te. To ebani na nenga musika. On parlait avec elle. Aza ami moko boye, je le connais de loin mais je l'aime. Je l'aime tellement. Tozo solo la mbala moko. Elle commençait à me dire, est-ce qu'on peut discuter un peu? Ngandi na zaboye. Na vandi trop na l'église. Na monye lo côté. Denga ipso vérité. Yesu azalakate. Lo les alakate. Ako zonga kapete. Di felope zalakate. Bible muta salango mutu. Na yoki bien aimé wana ti na suka na boya ki kokene na bien aimé na ngana ba discussion na ebiseka yaya. Il faut faire attention na makamozo bimisa. Sache-le bien que Jésus-Christ revient bientôt. C'est que moi je sais. Moi je sais que Jésus revient bientôt. C'est pour ça que je me prépare. Aucun jour je renoncerai à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que j'ai choisi pour ma vie. C'est lui que j'ai choisi pour ma vie. C'est lui que je le montre à mes enfants. Tobotaka bana tobotaka bitima te. Soki bana nga lobi bakoluka basala o bango bakosala ekozala likambu na bango na nzambe même. De ma part, je le montre Jésus. Il est la vie. Il est le chemin. Il est la lumière. Il est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis vraiment l'Éternel dans le moment où il y a adoration, puis il y a moins partage. Si kolo esumasiya azongite to kutana susu lobby. Merci. Je vous aime beaucoup. Zaki Abune évangéliste Anne Kalambay, Mama Tolo Nasi, moi si à mon compte. Bisous. Je vous aime. Bye.